bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Mbote pe version no ndenge bote be bosa ba television na bino pona kola na fingala journal ya peuple la peuple to fongo la journal au pona osamno ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na audience mokolo ya mardi 14 avril 2026 kuna la cité ya Union africaine na bato ya ndenge na ndenge bolanda reportage pour na masolo ya prise de contact elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na représentant spécial et secrétaire général ya ba Nations Unies na République démocratique du Congo James Swan ba discussion balobelaki mingi na mise en œuvre ya nouveau mandat ya conseil ya sécurité oyo a confié na MONUSCO na cadre ya résolution 2808 pe ba responsabilité opérationnelle oyo euti na résolution 2773 a résolution mibale ezali ko obliger MONUSCO a même soutien opérationnel na effectivité ya mécanisme ya surveillance pe ya vérification ya cessé les faits oyo elobamaki na Washington pe na Doha pour instaurer autorité ya l'État na ensemble ya territoire ndenge bazali kolongola l'administration parallèle illégitime na zone oyo ezali occupé epai ya armée rwandaise. Banje ya coopération entre République démocratique du Congo na Belgique yango ezalaki na cœur ya masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo abetaki na ministre belge ya asile Madame Anne-Laine Van Bossut na après-midi ya mokolo ya mardi 14 avril na cité ya Union africaine. Balobelaki mingi ba défi oyo ezali lié na ba demande ya asile oyo ba congolais bazali kokotisa na Belgique, pe possibilité ya ko renforcer collaboration entre direction générale de migration DGM na Mokuse et longona office des étrangers belges pour na meilleur encadrement ya ba fli na bango. Bosimba pe boye ba kenatem ya cartographier l'avenir, gérer les incertitudes ya 5e édition ya forum diplomatique Antalya oyo kosalema kobanda le 17-19 avril 2026 na Antalya na Turquie pour na ba travaux oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a co-participé boyi ayambaki miracle Ulki oyo azali ambassadeur ya Turquie na RDC. Forum oyo ekopesa opportunité ya kotombola mongongo ya RDC na statut na ya membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pour la période ya 2026-2027. Ekosangisa plus de 5000 participants ya 150 pays. Au moins 20 chefs d'État bakozalawana elongo na 50 ministres d'affaires étrangères pour na discuter likambo etali kimia, durabilité, numérisation pe avenir ya coopération internationale na contexte il y a rééquilibrage, il y a puissance. Président de l'Assemblée nationale, Mboka Aimé Bozi, a Yambaki Mukola mardi 14 avril, rapport annuel, il y a Commission électorale nationale indépendante, il y a président, il y a institution, Denis Kazadi Kadi. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a Yambaki mardi 14 avril 2026, rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Namaboko ya président na yango Denis Kadima Kazadi. Bureau de l'Assemblée nationale composé na président, premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombai, rapporteur professeur Jacques Njoli et Sengekeli, Pekester, Chimène Poli et Longona Kester adjoint Grâce Nema, ba réceptionné qui document oyo na salle du congrès ya palais du peuple. Démarche oyo ezana cadre ya la disposition ya loi organique numéro 13 bar 012 il y a le 19 avril 2013 oyo ezali kolobela organisation fonctionnement ya seni ndenge ezali ki modifié
modifié pe complété mingi na article 28 oyo ezali kosala obligation epai ya seni ya kopesaka périodiquement ba rapport ya activité na ye na bureau ya Assemblée nationale ndenge rapporteur a précisaki dépôt oyo ezali ko intervenir na cadre ya exercice ya redevabilité oyo ezali soumise seni conformément na ba principe ya transparence pe ya bonne gouvernance na remise officielle oyo président ya seni Denis Kadima Kazadi azongelaki ba principales actions oyo institution na ye emenaki ba avancé oyo ezali enregistré na processus électoral pe ba défi oyo bazali kokutana yango mingi sur le plan logistique financier na occasion wana a présentaki ba civilité et pa ya président ya Assemblée nationale na suite ya élection na ye euti kosalema na tête ya deuxième institution ya République démocratique du Congo pe asouetaki ye plein succès na accomplissement ya mission na ye na nzela ya réception oyo ya bureau ya Assemblée nationale batalisi rôle ya contrôle ya accompagnement d'institutions d'appui à la démocratie na strict respect ya textes légaux en vigueur étape oyo ezali kofongola nzela na examen parlementaire ya rapport oyo ekopesa nzela na débat moko na plénière mingi na gestion ya seni utilisation ya ba fonds publics pe état ya avancement ya processus électoral na République démocratique du Congo. Premier ministre Madame Juliette Soumina Touloukaye a commencé Bongo le 13 avril dans la capitale américaine pour participer à la réunion après temps il y a groupe il y a Banque mondiale et Fonds monétaire international aux approuvés du 13 au 12 avril 2026. Héritier m'a pas de détails. Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a commencé le 13 avril 2026 dans la capitale américaine pour participer à la réunion il y a printemps, il y a groupe, il y a Banque mondiale et il y a Fonds monétaire international où ils allaient prévu du 13 au 18 avril. Rendez-vous international où il y a premier plan et ça va décider économiques mondiaux autour il y a enjeux liés à la stabilité financière et à la croissance au développement. Pendant les 14 chefs du gouvernement entamé déjà série d'échanges stratégiques et l'on a partenaires et experts engagés dans l'accompagnement économique et sectoriel il y a la République démocratique du Congo. Premier ministre Ayamba qui na audience, Jeften Sumbu, administrateur suppléant il y a Fonds monétaire international, pe M. Félicien Moulenda, coordonnateur il y a comité technique il y a réforme, mingi il y a ministère il y a finance, pe rencontre oyo et permettre que kotia point de déroulement il y a réunion il y a printemps, pe ba perspective économique il y a mboka na cadre il y a programme en cours il y a FMI. Boyena Suka Masolon Sumbu a déclaré que bazui ba privilège moko ya koyambama na excellence madame la première ministre pour na kosala point na déroulement ba réunion ya niveau ya Fonds monétaire international pe ya Banque mondiale pe lisusu ko pesa vision claire et ba perspective économique ya mboka. Nangambo Mosusu a souligné que malgré le contexte international marqué na incertitude, mingi lié na tension géopolitique na cadre macroéconomique et tikali mingi penza sous contrôle. Malgré la pression où ils allaient lier dans ma dépense sécuritaire, la discussion, sous préparation, il y a troisième revue, il y a programme Oyo et Zelami à partir du 23 avril 2026 sur base il y a ma performance où ils allaient enregistrer en fin décembre 2025. Revue Oyo et permettre d'évaluer gestion macroéconomique y a Mboka et qu'on met na camion son examen et pas il y a conseil d'administration, il y a Fonds monétaire international Oyo ezali prévu na fin ya mois de juin. Nangambo mosusu batalisi importance ya étape oyo pour na gouvernement. Chaque revue bongo ekuluka ko aboutir na décaissement na appui budgétaire pour la République. Na cadre wana restitution officielle et zelami na primature na souka ya misala ya expert ya Fonds monétaire international pe ba autorité ya République démocratique du Congo. Chef ya gouvernement accorda ki pe audience na Dr Jean Kasseya, directeur général ya Africa CDC. Beaucoup tani oyo ezalaki pour na kokumisa ba effort oyo esalemi na gouvernement pour na ko renforcer système ya santé mingi na nzela ya komatisa budget national oyo epesami na secteur wana. Dr Kasseya alobi ba congolais esengeli bazala fier ya ba effort oyo ezali kosalema na gouvernement na komatisa ka budget ya santé grâce na ba initiative propre pe lisusu batiaki na avant plan ba résultat positif oyo emonani na ba évaluation euti kosalema pe rôle ya accompagnement ya Africa CDC na ba réforme oyo ezali engagé.
bosimbake baéchange oyo eportaki lisusu na likambo etali mobilisation ya financement mpe na secteur ya santé balobi badiscute na bainitiative innovante mpo na kogénere baressources supplémentaires mingi na nzela ya bamécanisme ya debsweb mpe lisusu premier ministre ayambaki baproposition de manière positive na nzela ya participation na baréunion ya printemps premier ministre azali kozela kotombola mongongo ya république démocratique du congo na baquestion minene économie mondiale mpe koluka kobatela partenariat stratégique nécessaire pour la mise en œuvre ya programme d'action ya gouvernement mission oyo ezwami na dynamique ya komobiliser baressources mpe korenforcer résilience économique mpe promotion ya basecteur prioritaire pour soutenir croissance moko durable mpe inclusive au bénéfice ya population ya RDC. Politique ya bavoka, quelques cadres peu militants ya Palou, bakitaki mokolo ya mercredi 15 avril na parquet et après la cour de cassation pour na ko dénoncer Willy Makiashi oyo malgré ba interdiction ndenge na ndenge na justice ye aza ko continuer toujours ko sale la combo pe ben signe ya Palou. Michael Bristoto a possible ba détail. Sur la conduite du secrétaire général, chef du parti AI, Dolin Kachama, collectif ya bavoka ya parti Lumumbi s'est unifié Palou na Mokuse, ensemble na quelques cadres un peu militants, bakitaki avec un pacte pe idéologie, awa na parquet général près la cour de cassation na commune à Gombe, pour na kotika dénonciation contre Willy Makiashi, oyo après ba procès belé na parquet matete, akwya makale kale, boye depuis le 25 août 2025 année leki, bapekisa ye asalelaka kombo ya Palou te, aluka kombo ya kopesa na parti na ye, soki pa moni malamu, asaleta parti Consolation de la République CR na Mokuse, asalela ba insigne, ba emblème ni adresse ya Palou, kasi kokamwa, yeti lelo ayokaka te, toyebi te soki j'ai les documents yango oya loba, na kombo ba emblème na adresse ya Palou, yango na kombo ya autorité de référence ya Palou, Didier Mazenga Mukanzo, pe ba jugement rendu, ya justice, Palou asengi na Willy Makiashi, ayoka, po bato mayele baloba, mokolo azalaka tetu te, asalela lisusu kombo ya Palou te. Toye awa sika wa ko dénoncer utilisation wana ya babiloko na biso. Soki alingi kokoma secrétaire général, mokonzi ya parti, akela parti na ye lokola baike bauti kosala ngo. Atika kosala ombrage na fonctionnement ya parti na biso parce que pekisa mina mibeko ya mboka, notamment na loi oyo eza kotala makambo ya gestion ya ba parti politique na mboka na biso. Soki okei na ministère intérieur oyo eza ko gérer ba parti politique okokuta kuna na likambo etali parti politique oyo babengi Palou kombo ezali moko pe parti yango pe ezali kaka bo moko. Kumbi nango kombo na ye Maître Didier Mazenga Mukanzo. Yende muto alanda lelo Antoine Gizenga na vision otozali kosala lelo. Eti kalingala ya justice asala mosala na ye atia ordre na masolo oyo po batia katembe na justice te. Botika Palou asala parcours na ye normal. Toke na echelon mibale kuna pe akwei makale kale. Kasi papa CG na yoki olobi Willy Makiashi akwea nini? Akwei makale kale. Toyoki bien te, peuple alinga yeba akwea nini? Akwei makale kale. Ah oui, tembesili tika kombo ya Palou. Parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse bango ba organiser ki matinée politique ya Kafu Kafuna Nzela ya secrétaire national na bango en charge ya gens famille enfants madame Betty Bengama na thème femme de valeur et entrepreneuriat attitude et respect héritier mapine mi Fabrice Lundo. Viva viva Iko viva 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 c'est bon l'affaire. Nyonso elekaki na siège na bango ezwami na commune ya Kasavubu. Matinée politique oyo thème na yango ezalaki femme de valeur, entrepreneuriat, attitude et respect. Matinée politique oyo objectif ezalaki semoko ya kosensibiliser ba présidente cellulaire ya ville province ya Kinshasa. Ezalaki nyonso na présence ya secrétaire général ya Union Congolaise oyo a représentaki président national Daniel Mukoko Samba. Matinée politique ezalaki bongo organisé na ndenge ya kitoko, le leadership féminin, formalisation économique, pe ba valeur comportementale. Madame Betty Bangana, secrétaire national en charge ya genre, famille et enfants, apesa ki ton ya rencontre oyo
asaliwaki forte mobilisation ya basi, en particulier ba présidente cellulaire Oyo a présenté bango lokola ba véritable relais stratégique ya parti sur le terrain, insista ki mingi na rôle na bango clé na sensibilisation, encadrement ya ba base, pe vulgarisation ya vision politique ya Union congolaise pona ye autonomisation ya basi ezali koleka liboso na engagement actif na responsabilisation pe na capacité ya entreprendre. A résumé message na micro ya Info Lingala. Ba maman nyonso tout basili ko répondre na appel to lansaki. Plus précisément, ba présidente cellulaire. C'est parce que bangonde baza base ya Union congolaise. Bangonde baza en contact direct na ba militant. Yango tozola ki bango temo ya malamu tosili ko partager femmes de valeurs, entrepreneuriat, attitude et respect. Ba comment ko kita na terrain avec respect, comment ko gagner ba militant na kati ya Kinshasa et puis partout ailleurs pour être bakoma na kati ya Union congolaise. Pour objectif ezali porte na porte chaque parcelle iko elobanga. Jocelyn Napa, conseiller à vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba en charge de la formalisation, Yepe Azalaki deuxième intervenant à l'obelaki mingi vraiment la formalisation pe enjeu majeur. Mingi grande partie y a l'activité économique féminine et zali ko évoluer kaka na informel kino lelo et zali ko limiter accès na financement pe na protection sociale et longo na ba opportunité ya malonga ko formaliser yango et zali bongo ko pesa na bande ko basi ba moyen ya ko exister pleinement na économie nationale pe ko sécuriser ba activité na bango pe ko contribuer de manière durable na développement ya mboka. Clou ya rencontre Oyo ezalaki Madame Yolande Otier, conseillère na image, pe a rappelé que réalité Oyo ezali négligée. La réussite entrepreneuriale ezali ko se reposer kakate na ba moyens financiers kasi na attitude ya discipline pe ba valeur. Bienfaisance, respect et présentation ya ngomokope, confiance Oyo ezali bongo kosala ba tout essentiel pour na basi nyonso Oyo bazali ko aspirer ko réussir na monde ya ba affaire. Yepe atalisaki esengona na micro ya Info Lingala par rapport ya ndenge matinée et les kaki. L'ambiance était vraiment chaleureuse, j'ai beaucoup apprécié les femmes, elles sont dynamiques et tout ça. Et ce qui m'a vraiment intriguée, c'est le fait que beaucoup de femmes ont énormément de services à faire. Hein. Elles sont vraiment entrepreneuses dans beaucoup de choses, comme vous avez dit, elles sont multiservices. Nabobimi ya matinée politique Oyo, responsable ya ba femme, membre ya Ikolu Tendele, Oyo auti kosadere, Madame Alega Ngoy, Yepe atalisaki esengonai. En tout cas, je ne m'attendais pas qu'il y ait les caboyers. En tout cas, réussite 5 sur 5, vraiment. Oui, rencontre Oyo ezali kotalisa autonomisation ya bandeko basi yango ekoki kozala efficace kaka soki ezali ko se reposer na triple pilier: leadership engagé, opportunité économique structurée pe socle moko solide ya ba valeur personnelle. Na ko kombinaka engagement politique, formalisation économique pe développement personnel. Union congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali ko proposer approche moko global capable ya ko transformer durablement rôle ya bandeko basi na société congolaise. Ba élément ya bato PM 14e région militaire bango bateki maboko na ndeko moko oyo akosaki kidnapping na étudiante moko na ville ya Kinshasa. Christian Kangebeni ba détail. Jean-Pierre. Baïlema ya bataillon PEM ya 14e région militaire batiaki maboko vendredi 10 avril 2026 et paye ya Monsieur Kabemba Mwakadila Jean-Pierre Oyo akosaki kidnapping ye asali simulation ya kidnapping depuis le 7 avril 2026 et longona mademoiselle Radjabou Agnès étudiante na université moko awa na ville ya Kinshasa. Malfaiteur azalaki présenté na commandant ya 14e région militaire, commandant en place ville-province ya Kinshasa et paye ya colonel Désiré Moumessa, commandant ya bataillon PEM en présence ya ba parents ya mademoiselle Radjabou Agnès. Ba bengi ba parents ba filmer ye alobi ke ba kidnapper ye partout ba lobi ba kidnapper ye mwana bungi fa pesa $25,000. Papa na bango lobi ke za $25,000 te daza na mbongo te alobi so botini mbongo te bokomona oyo kosalama ti tango tozwi plainte toluki otengi batini mbongo epa nani tango bapesi numéro oyo mbongo eye eza ebimi na kombo na ye
Pe tobi toluka ye, toluki ye tokangi ye, or ke ye nde mutu akamataki mwana mwasi oyo akei na ye na hôtel pendant mardi ti tozwi ye lelo donc bakilnapaki ye te eza kilnaper ya bango moko nde basalaki. Général-major Kizimu Mbuyu Stavin yepe na occasion wana a profité qui pour lancer message ya calme et pas ya population pe asengi na bango basa la confiance et pas ya service ya défense pe ya sécurité ba dénoncer mutu nyonso oyo azali suspect to pe identifié lokola azali kosala makambo mabe. Nous avons lancé comme message à la population, c'est d'être calme. La police, l'armée et tout le service qui ont dans leur responsabilité la sécurité de cette ville de Kinshasa font leur travail. Donc ils n'ont pas à se plaindre. On travaille. Nous sommes là, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, mais qu'ils nous regardent, nous travaillons. Et ils doivent, la population ou les citoyens doivent être complices à leurs forces de défense et de sécurité en dénonçant tout cas suspect de manière à nous rendre efficaces. Bosimba pewe baki 14e région militaire ezali déterminé pour na ko traquer topé kolandela ba un civique nyonso bazali ko perturber sécurité pe quiétude ya population kinoise. Il fallait honorablement twene élu ya Selemba uya kende kotala ndeko moko oba kidnap kibola na reportage. Phénomène kidnapping peba crime à main armée na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobelate ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya batomabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na kosankiring na situation pour réconforter la population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés. Na ba 19h. Tango ka kura ikei. Ngana bimi ke nona somba jie pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe ke nona zo potaji. Mbala moko masasi na sim. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes on a munduki na maison na yo bakotaki 3 personnes ngana za kuna moyen na pusa na boye ezate na na munduki te no côté na ko bosala nini bakoti awa bakoti pe awa bakoti 3 maisons de bakotela ki biso lobi na ba 19h atelema bi soka boucher bete ngo na kingo atelema ngo pona eso babeta kana sote te doza de ngo so bango kaka ndenge so so abi wati do FC ngo yo azeli nyonso et puis honorable animi city torche azo fouiller na ba téléphone ezali ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupérer azo fouiller nyonso abe matena nyonso ye moko bantu batemika na minduki bakade na ona kingo Kolombo wana eli ya commune ya Selembao Maotwene Papa Selembao lui le responsable andima mukumba ya population ya commune na ye arondoki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye tuka likambo oyo na vie na ngezamba liboso ekomela ngai likambo ezi mwana nga mwasi je crois tozalaki mercredi mwana alataki uniforme akendaki classe et depuis le mercredi wana tobandaki kozela uta classe aya na 17h comme d'habitude mais mokolo yango esamaki ndenge wana te tozeli mwana auta classe aya tomonaka mwana te bon tolalaki tobi peut-être que n'est pas koko na bango to akepa ndeko na nga moko bon tozozela babenga biso pe information que mwana zata kotoyo mais tomonaki moto apesaki information te ndenga na ko bima jeudi na tongo nakena nga bakope na nga nakendaka na ye kozonga ba 23h na otu na mwasi alobi na ke mwana mona ni karate tomeki kobenga par-ci par-là pa bandeko mais bamoni ete de banisco qui inquiétait nga vnabi mais comment est-ce que moi na komona na te depuis mercredi ou ta classe to bengi na famille koto aza to bengi koto aza te donc c'est que ba kidnapper biso mwana le vendredi pe na zongi na nga na ndako awa mais mutema na nga ezalaka kaka leste parce que wana mwana nga za makila na ngai c'était ba 22h30
nde mwana moka moki auta kuna nda zoya koleka pa na biso boye nda komi liboso place wana kuna nda kamwe mwana nga mwasi liboso bimia tuni yo teni place wana osala nini erreur bino naolinga na matana kende prière mais namoni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi ye nda matimbango atala boye nda ye omona ndeko na ye mais ntango amonaki ye wana ana uniforme alagoni. Élu ya commune ya Selemba, honorable Maotwene, lui le responsable, azanga kite kotombo la mongongo pour la population na ya Selemba. Ndeto yaki lelo ko compatir na famille et puis ko apporter bango moi assistance sociale na biso pour esungwa mwana na biso akozwa soins appropriés. Heureusement pour na ye tomoni va retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo baswe moko approprié et par là tous profiter ko senga na autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na malamu de peur que le pire et continuer ko sala mana Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Compagnie africaine d'investissement CAA ye aza ko annoncer bala ba client na nyoso ke reprise ya ba vol na ye ya ville ya Bunia na province ya Ituri pe na Kolwezi ezonga kibolanda reportage ko. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Rambongo bango bazana ba atelier ya kitoko pe ya qualité pour na ba formation et ben élève na bango. Ba élève ya complexe scolaire Maman Pemba ya première année coupe couture bazala qui bien encadré na ba atelier pour na tina na pratique na bango na sima ya kosala théorie bango yeyo ndenge kaka bozali komona bazali kosala pratique na atelier na bango ya coupe couture awa élève moko machine moko ezala kate lokola bisika mosusu élève ebele bazali kozela kaka machine moko kasi na complexe scolaire Maman Pemba honorable Nerombungu asali tout de façon que mwana na mwana aza na machine na ye pona kusala pratique na ndenge ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona bazali bien encadré ba élève ya première année coupe couture ba commis déjà en mesure ya kosala ba tablier ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique eza na problème te moko ya ba enseignante na bango madame Binda a expliqué lelo tozali na réalisation ya ba tablier na biso pour la pratique, il faut réaliser 4 poussières. Alors, les tabliers, les 4 poussières pour les techniciens, oui, on a une réalisation de tablier. Ils ont réalisé des tabliers, ils ont se couvrir pendant la pratique. On a mon continent Rambungu, nous merci na œuvre qui toko asai la biso atelier à pratique. Il faut se déplacer pour que ça la pratique ailleurs, mais biso la awa pe to inviter ba école nyonso o bazali aux alentours o bazali ko se ba atelier ba pratique te ba ya ko visiter ba atelier biso awa ndenge moko pe ba école mosusu boko kepe kotinda ba na bino na ba atelier ya complexe scolaire Maman Pemba et pa wapi honorable Nerombungu fambanga moyo a fournir bango na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique ezali bongo dada Poto molonga pona bana na bino za poti va pe bokolo poko melango pisaka santé ya kitoko.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama jetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Vous allez kebeli pona kola na info ninga la journée peu pour la vous qui vous sepele que nous merci les gars tingi matomi na zaki na sima caméra concours rédactionnel ya Ruth Kindu héritier mapinde mingulu ya superviseur qui journal au montage sima ke pa Christian Kengebeni Francis Kanzaloko Kapé Fabrice Lundombi ngana minute option de rendez-vous que vous allez au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.